IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Et les pensées du cœur. Liloba nzambe eza vérité bandeko. Liloba na nzambe eza vérité. Na ye na ngala makambo ebele te. Na ye ka koloba na biso. Ke tata lobi ça suffit. Tango ekoki oyo misala nyonso ya mabe bombamaki ekobima. Po ba ami ya bana nzambe mingi ebebi likolo ya makambo wana. Mokambi aza kotambola mabe lingomba nyonso eza affecté. Infection ekoti. Yango kolo akomi na tango alinga bande baple. Azo bomba bana na ye. Alingi na bayeba ama bana na ye beba te po aprograma yango deja po na lola. Yango tango ekoki ndeko repens-toi. Repentons-nous sincèrement liboso ya nzambe. Nzambe aza tata, nzambe balukaka ye na ba profondeur, nzambe babangaka ye na ba dimension moko boye eleki, nzambe tata ba to respectaka ye, to lukaka ye na ba dimension. C'est vrai aza kati na biso. Mais parcours ya royaume de Dieu, parcours oto sala tito comme un enlèvement, ba sakanaka nango te, eza parcours ba sacrifice, eza parcours ya kozala lisu na babiloko to mona ya mokilo te. Oyo ezozela biso eleki makambo to mona. Yango wana ndeko bongwana. Tika kolakisa nzoto na yo. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. C'est moi votre sœur Patricia. Je viens encore devant vous avec humilité et simplicité de cœur pour partager ce que Père a mis dans mon cœur. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel. Parce que si Dieu ne nous parle pas, tokokito yate toloba makambo nzambe alobite, par respect de notre Père, crainte de Dieu, yango toya kaka soki tata alobi, soki tata atindi, nde toye liboso na bino. Yango vraiment nazana esengo lisusu ya ko retrouver bino na chaîne na biso, ko retrouver bino lisusu na nzela oyo ya liloba na nzambe, na pamboli bino nyonso bana nzambe pai moko na moko azali, na pamboli pe bandeko na biso oyo bazali koyamba liloba oyo na nzela ya chaîne oyo, tikete nkolo abomba bino, azala na bino po ete lola ekomi pembeni tozonga na biso epa tata. Yango wana na ye lisusu vraiment na liloba oyo nkolo atyenga kati na motema. Ndenge toyebi bandeko na tango oyo tokomi na batango ya mabe. Mais na nyonso ba réponse ezaka epa ya tata. Yango wana avana bandeloko nyonso ndenge ezalaka toko remercier nzambe tata ye moko akamba moma oyo. Tobondeli. Éternel notre Dieu, notre Père, toye vraiment avec humilité et simplicité de cœur. Liboso na yo nzambe tata. Oyo le kinyons. Na pamboli onkolo pesi biso iso opportunité oyo. Ya koyoka liloba na nzambe. Kolo na ngai na bunga. Ngala kita. Yo moko molimo mosanto omata. Oteya. Oloba. Na mitema ya bana na yo nzambe tata po toza na fin soif ya parole na yo po toyeba nini oyo olingi po biso tosala. Yango kolo na tiki moma o na maboko na yo nzambe. Yo moko yeba kotouche motema ya mwana na yo moko na moko. Moko na moko asa analyse na ye nkolo na présence ya Saint-Esprit. Merci nyonso eza pona lokumu ya kombo na yo. Longola o nyonso ekoki kozala obstacle. Ezaka mosika ya liloba oyo. Na kombo na Yesu Messia Seigneur Jésus-Christ yo moko régner na puissance ya Saint-Esprit katinanga. Au nom de Jésus. Amen. Bandeko na ngai na ye na message
ya mokuse. Message pona moko na biso. Tango ekomi mabe, tango vraiment eza ya mabe. Mais pona biso bana lola, pona biso bana nzambe, toza kaka na posa lelo, tozalaka pembeni ya nzambe na biso. Toza besoin te bayebisa biso ke bozala pembeni na nzambe, bobondela bosa non. Na biso ba oya Yesu, biso yo nkolo asala grâce a révéla biso bolingo na ye. Tozaka na posa oza pembeni na ye. Par na crainte de Dieu, ko vivre na crainte de Dieu. Yango to fungola liloba na nzambe pona yebisa bino o tata a lobi nanga. Toko kende na livre ya Hébreu. Toko tanga Hébreu chapitre 4 verset 13. Natangi parole de Dieu na kombo na Yesu. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nazongi muke na 12 elobi, en effet la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oyo tata apesi ngai yango wana. Kolo alobi na ya koloba na biso. Tango ekoki oyo akotia nyonso anu. Bana nzambe, lilobo eyeli biso bana nzambe. Kolo alobi na nga na yebisa biso. Maintenant ça suffit. Alobi maintenant tout ekozala nu. Oyo nyonso babombami na sima ya kombo na Yesu Mesia. Eke na sima bazo sala na bango makambo oyo. Bakanisi babombami batu. Babombami bandimi. Babombami ba peuple de Dieu. Nzambe tatako miso na ese tondi komona. Matoi na ese tondi koyoka. Yango alobi na ebisa biso. Ndenge kaka malobo ezokoma. Tout maintenant ekozala nu. Boka mwa tetan boyoka ke boyoki kuna. O kuna. Nani. Abimi polele. Ah nani kuna. Nyonso eza dévoilé. Boka mwa te. Basali na nzambe. Bandimi. Biso nyonso yo totanga akombo Yesu. Moko akozala épargné te. A part ba oba otambola na kobanga nzambe. A part ba oba ososola na bango tango eza lisu tango akosaka na yango te. Ba oba tambusami na molimo mosanto. Bango wana na lola bako mona kaka kembo na nzambe. Me nyonso bazobomba masima nzambe. Nyonso bazobomba masima liloba na nzambe. Tata lobi na yebisa. Tout sera nu. Eloko ekobomba malisusu te. Eloko ekobomba malisusu te. Mingi bakanisaki babomba maki batu. Na kati ya bempidicité. Ozo te ya sima kuna impidicité. Ozo yemba na sima impidicité. Ozo kosala évangélisation na sima impidicité. Ozo sala nyonso lingi moyibi na kati. Ozo sala nyonso na kati lokuta na kati. Kaka nyonso na kombo ya Yesu. Kolo asi atondi yango. Si ekomi ebele. Alobi maintenant. Po liloba oyo eza ya ye. Alobeli yango biso. Eloko te créature moko te bombami liboso ya nzambe. Nyonso eza ni découverte. Na miso ya nzambe. Yende pa ya tata to rendre ba compte. Yango kolo azoloba. Tangu yango ya pesi bato ebele tangu. Apesi biso nyonso ba tangu. Ya ko se repentir. Ya ko changer. To bongwana. To changer vraiment.
oyo koyoka liloba oyo soko yebi vi na yo eza na désordre zonga na droit chemin avant que tata atanda yo avant que nkolo abimisa misala na yo amabe. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Tango eza mabe tokomi na tango nyonso ekozala pole po ete liloba na nzambe oyo totangaka oyo bino mpe botangaka eza couteau à double tranchant ndenge elobi ozomona eza vivante peu efficace plus tranchante que toute épée à deux tranchants pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Liloba nzambe eza vérité bandeko. Liloba nzambe eza vérité. Na ye na ngala makambo ebele te. Na ye ka koloba na biso. Ke tata lobi ça suffit. Tango ekoki oyo misala nyonso ya mabe bombamaki ekobima. Po ba ami ya bana nzambe mingi ebebi likolo ya makambo wana. Mokambi aza kotambola mabe lingomba nyonso eza affecté. Infection ekoti. Yango kolo akomi na tango alinga bande baple. Azobomba bana na ye. Alingi na bayeba ama bana na ye beba te po aprograma yango deja po na lola. Yango tango ekoki ndeko repens-toi. Repentons-nous sincèrement liboso ya nzambe. Nzambe aza tata, nzambe balukaka ye na ba profondeur, nzambe babangaka ye na ba dimension moko boye eleki, nzambe tata ba to respectaka ye. To lukaka ye na ba dimension. C'est vrai zakati na biso. Mais parcours ya royaume de Dieu, parcours auto salati to comme un enlèvement, ba sakanaka nango te, eza parcours ba sacrifice, eza parcours ya kozala isu na babiloko to mona ya mokilo te. Oyo ezozela biso eleki makambo to mona. Yango wana ndeko bongwana. Tika kolakisa nzoto na yo pozwa kaka ya mokili oyo tata kotia nyonso wana nu alongoli mutu te mosali moyembi mondimi tout le monde à nu oyo nyonso azobombama na nkombo ya Yesu na nsima azosala mabe oyo ekomi mabe salite liboso ya tata akotia yango ani yango alobi repens-toi maintenant, repens-toi maintenant. Tokomi kozwa livre ya Luc po tokoma kosilisa. Tozotanga livre ya Luc. Luc chapitre 12 verset 2 à 5. Totangi liloba na nzambe avec respect et crainte au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé dans le toit. Je vous l'ai dit, à vous qui êtes mes amis, alléluia, à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Nabanza toyoki liloba na nzambe. Toyoki nini tata lobi awa na liloba na ye po ye mo aza liloba. Alobi nyonso eloba maki na litoi. O ezaka bozoloba na ngo na litoi ya koloba na moto te. Tokuta na boye, tokosala boye. Lelo sala boye, lelo lambelanga boye, lelo nyonso wana
tata lobi ekobima pole ba rendez-vous ya mabe na matoi to kuta na air boye to sololo tindi voice na telefone to kuta na air boye to kuta na hotel boye to kuta na flat boye nyonso elobamaki na matoi tata alobi ekobima eza proclamé sur le toit alobi Nzamba abolingo, c'est que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres. Ndeko. Chambre nini yo kotaka. Ya hôtel, ya flat, ya chambre nini. Tata monaki, tata yokaki. Alobi, ekozala proclamé sur le toit. Répands-toi ndeko nanga yo mtoyebi otikaki ndaku na yo. Oza mari otikaki ndaku na yo okendaki na chambre. Na chambre moko boyo yo moko yebi ke mutu muswa okota teka abino wana. Répands-toi, répentez-vous. Pote kalate ekozala proclamé sur le toit. Motonyo sa oyo kango. Boyebi ke le toit lelo eza internet. YouTube soka zwili kambu. Ke musika. Répentez-vous. Répentons-nous. Je vous l'ai dit. Ozoka. Alobi to redouté motote. To banga motote. Moto akosala biso eloko te. Mais awa lobe lobi. To redouté nzambe tata. To redouté ye. O aza capable après avoir tué. Nzambe tata. Yoka biso mawa. Yoka biso mawa. Yoka biso mawa. Biso bana yo tata. Nzamba apesi tango ndeko bongwana alobi redouté ne redoutez pas alobi à vous alobi awa je vous l'ai dit à vous qui êtes mes amis alobi à vous qui êtes mes amis aloba na biso ba ami na ye Yesu Messia aza tellement bolingo alobi ne redoutez pas ce qui tue le corps après yango akoki kosala eloko mususu te. Alobi plutôt. Redoutez plutôt. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Ndeko boya. To boya yango. To boya yango. To kangama na bolingo nzambe. Monguna si atelemi na ba façon nyonso na bandenge nyonso. Toboya tata abimisa. Alobi buta kala na bomba kibino. Mais motomoko a se repentir te. Motomoko ayoki ete. Yango anatango ekoki ndeko. Mikota na kati na yo moko misosola milobela. Examine-toi. Nga pena s'examiner, moto na moto s'examiner atala naza wapi na nzambe lelo. Naza wapi na nzambe lelo, est-ce que za nelo konkolo akoki kotia polele na vi nanga? Est-ce que za vraiment vi nanga eza ko glorifier nzambe ndenge tata lingi? Kolo ayebi toza faible liboso na ye. Ayebi ke toza ya okokate. Mais alobi na meza a mes amis. Aibi ki aza na bami na ye, bami ya Yesu. Toza ba oto ya aka liboso na ye kolelaka. Koloba nzambe tata mona ngai sunganga batela ngai. Tata yo moko tambusanga, molimo mo santo tambusa ngai. Molimo mo santo kamba ngai. E molimo mo santo. Zwa yo moko direction ya vie na ngai, yo moko diriger ngai, yo moko zala règne na vie na ngai. C'est comme ça to kokitomi to kambama epai na nzambe. Tika molimo mo santo akamba yo. Ozomona. Na passage au totangi à Luc 12, au tobani na chapitre 2, na likolo nango na 1b lobi na biso, avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Eloko ebomi lingomba lelo yango wana. L'hypocrisie. Ndeko na ngai. Keba na moto aza pembeni na yo. Keba ndeko mwasi. Moningo ayaka kotala yo na ndako na yo. Oyebi te yelaka but nini.
lokola yo betelaka ye masolo na yo oyebi te biti nini ayaka po arécupere tata keba na bahypocrite ndeko mwasi ndeko mobali moninga oyo ayaka pembeni na yo aza na biti nini na motema na ye mpo na oyo eza vi na yo anviaka yo mpo ya otambola na masumu anviaka yo apusana pembeni na yo aza na but yango tobondela les amis de Jésus-Christ tobondela kolo afungola biso miso tomona baoyo baza pembeni na biso tomona eza lisumu te soki obondeli nzambe elakisanga ame ya mosali oyo azokambanga kolo olakisanga ame ya mosali oyo azoyemba nzembo onga na obina nzembo onga mpe na oyemba nzambe elakisa bana nzambe totika kokosama na kotala na baapparence bana nzambe toza baami ya Jésus-Christ Seigneur aza capable ya kolakisa biso ya minene Seigneur aza capable ya kolakisa biso baoyo baza pembeni na biso yango wana tobanga nzambe message nayaki nango kobandaka lilobo ndenge ekomi boyebe te oyo tomonaki avant eza moke ekozala mbula ya bato bakozala dévoilé po ete mabe ekomi na degré moko impossible tozomona kaka mabe ya mboka boye mabe ya esika boye mabe ya bakonzi boye mabe me oyo ezali ya bana nzambe ya biso bana nzambe yango naye kopesa bino message oyo naye kopesa biso yango na bolingo naye kopesa yango na kimia ndeko kokritike ngai te kofinga ngai te natangi liloba na nzambe moto elobi yango elobi nyonso ekozala anu yango wana boya nzambe tata tia yo bolumbu ambimisa biloko na yo nyonso oyo ebombama basali na nzambe oyo bozosimba bible bozoteya me na nsima boza kosala ekobo boza koyiba boza kosala mabe boza koboma baame bokei na banzela ebele bosimbi biloko ya ndenge na ndenge apres boya kotanga kombo ya nzambe boya kotanga kombo ya Yesu Mesia oyo akufa na ekuluzu abimisa makilani atika lola nzambe atika lola akiti na se oyo mpo nga na yo tobika yo okoma kobombama na nsima na ye osimba na yo biloko ya ndenge na ndenge olataka makambo ya ndenge na ndenge na nzoto nzambe amonaka yango alobi repentoi mpo ntango ekoki nyonso wana ekozala ni akobanda na bato bino bokendaka koluka bango nde bakoya kotanda bino nzambe tata aza nzambe ye aza bolingo me esika bokendaka yango ekotanda bino bandako bokotaka yango ekotanda bino bato bokotwayaka bango bakosanza bino bakomibimisa awa yango kolo abomba biso abatela biso totambola na pureté totambola na kimia na esengo vraiment bafiancé botambola na kobanga nzambe tikuna nkolo akokisela bino makambo na bino bamarie tobanga nzambe totambola vraiment na sainteté bandako na biso tokotisango mipepa mabe te vraiment tikete nkolo abomba biso abatela biso bafoye na biso bana na biso bandeko na biso vraiment na pamboli via moko na moko ya bana nzambe o bazala mokili mobimba bayokaka mate ya nzambe pe o bayaka pe koyoka na chaîne oyo ya EHP Media nkolo abomba bino nyonso apambola bino na kombo na Yesu Mesia sans oublier pe vraiment oyo nyonso baumbu nyonso ya nzambe o bazali na kati ya chaîne ya EHP Media kolo abomba bino ba journaliste côté technique nzambe abomba bino azala na bino pe bandeko na biso baza de l'autre côté à Londres nzambe azala na bino to continue kaka kokoba na oyo ezali liloba na nzambe yango wana tikete liloba oyo ezwa place na motema ya moko na biso afin que totambola na biso na kobanga nzambe po ete lola ekomi pembeni l'enlèvement eza mosika te na banza tozomona basinyo nyonso yango tikete mawa nzambe eza likolo ya moko na biso tata akumba biso akamba biso na volonté na ye na volonté ya molimo mosantu yango wana nalobi lisu merci epai na yo nzambe tata oyo otambolisinga lisusu na ya kopesa message oyo tiaki kati na nga
yango nkolo natiki vraiment moko na biso na maboko no tata oza nzambe mawa oza nzambe bolingo tika ete mawa na yo ezala na moko na biso mwana na nzambe nyonso akoyoka liloba oyo nzambe ayeba kaka kose repentir ayeba kaka koya lisu pembeni na yo yango nkolo na pamboli yo na komisi yo tika ete mwana na yo moko na moko mpe azali kosala na chaîne oyo ayeba kosala mosala oyo na kimia na esengo nyonso mpona kokumisa kaka kombo na yo nyonso ezala na lokumu natiki mpe basali na nzambe nyonso bazoleka na chaîne oyo na maboko na yo tata bomba bango batela bango biso nyonso totambola kaka na obanga nzambe na bolingo basere na ngai oyo bazopesa bamessage bafrère na ngai bazopesa bamessage biso nyonso uni en Jésus Christ mpo kaka baami ya bana nzambe ebika na mokili mobimba nguya masanjo ya mitata ezonga kaka epai na yo na kombo na Yesu Mesia ya wenda bondeli na lobi amen kolo apambola bino bopase batangwa malamu na kombo na Yesu ciao IHP Media, la chaîne qui vous édifie.